Bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu kianga ni mbote na bino banso besika bozwami na mokola lelo. Lelo lisusu tozongeli bino kati na bandaku na bino. Pe tokopesa kabino merci mingi na confiance o bokopesa kabiso. Boko kotsa kapso na bandaku na bino po ete boko kolandaka émission na bino boko lingaka mingi émission Masolo. Masolo mokola lelo to memili bino yango po ete zali témoignage andeko na biso. Ndenge papa Simo Kimbangu kiangani nazali ko répétango tout le temps. Papa Simo Kimbangu ya 1921 batunaki ye. Papa ozoko kende utikeli biso nini? Papa Simo Kimbangu alobaki na batu swazalaki na ye na tikeli alakisaki bango Bible. Alobi nyonso eza na kati na Bible. Natanga ba papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Diangena Kuntima, bangonde, bango misatu, bayaki na le 2 janvier 1992, donc 92, après ça qui testament na ye, pour na koloba na biso ke, soki ba papa bazali susote ba tuni bino, ba tiki nini. Botala kaka ba oyo nyonso na kolobaka na bino lelo na lobaki lobi na lobaki lobi wana na lobaki nyonso nazali koloba ezali mpona bomoi na bino ekanelo na bino. Donc elingi koloba ke maloba ba papa sikoyo nde yango toza nango na mikolo oyo toza na kati ya mboka Brazzaville esika papa Simo Kimbangu kiangani azali nde tokutani na ndeko na biso ye nde tomemi mpona nini na tina na bilanda parce que ozo komona ke a bilake zo wumela tika na kende na katanzela na lukara kursi po ete ngape na zwa or papa Simo Kimbangu kiangani azali ko bongisela biso makamba kitoko ala biso to komidisa to moni matiti ya koko mais ko katanzela bilanda yango lelo toye nesika oyo po ete tolobela bino masolo oyo tozwi nandeko na biso pona bongo tokomila kisa pona mokola lelo ezali nde wa bino ndeko papa Lambert ma premier mot na lisungi ya équipe technique ndenge tobongisaki yango papa Landu Afonso mama Fifi Ndongala pe na coordination ya yemoko papa Christian Konzo. Merci bandeko tokokende malembe po ete tokoka kolanda ndeko na biso nini oyo amemi biso na mokola lelo nde na kosenga na ndeko na biso tokende na epai na ye po ete biso tomona ye toyoka a se prêter sima nango toko continuer émission na biso ndeko mbote na yo mbote papa Lambert tomoni yo na mokola lelo topesi d'abord merci pamba te tokaki lisolo na yo na ndenge ya manque ya confiance et puis manque ya patience manque ya foi kondima yelaki na yo te na oyo nyonso nazali kote ya biso kasi ok kaka bilanda yo po kendeki mais avant to banda émission na biso na osenga na yo omi bimisa soki yo zali kimbangiste oko évoluer kana groupe nini mouvement na yo soki poza na grade ecclésiastique olobi na biso puis ovandaka wapi ozan awa na Brazzaville ou bien na commune nini nde papa topesi malo. Merci beaucoup papa Lambert. Kumonanga papa Yannick Nzanzu nazali mondimi naza membre ya GTK navandaka awa na Brazzaville mais toza ba congolais ya RDC toza awa na Brazzaville navandaka na Mongali naza metteur en scène insertion na biso ya Zande. Merci papa Yannick na kanisa touti kolanda yo siko tontokota na mozindo alikamo na biso oko banga kampa mate bandeko bakolanda yo po ete okopesa okoteya biso ba oyo bazali kozanga bazanga foi kondima eza na bango te bazali batabilanda bazali kobungisa babilembo na bango le yango monike lelo tobengisi yo po ete omeka koteya biso na makambo oyo yo omoni pe osalaki na bilanda na yo ememeli yo wapi totikili yo malo. Merci papa Lambert. Nakoma tetama pe molimo santo nakobanga te po nzambe azana ngai déjà puis azalaka na ngai tango nyonso
pour ceux qui nous embazent qui n'ont été papa Simon Kimbangu Kangani mbele tokutani te na émission oyo na sina kufa kala ni na yako sala melangai nazalaki na baninga bon na botami na kati ya GTK maman nanga memanga na GTK depuis bo mwana et chaque fois nazalaka nazaka mingi ba inspiration ya ba film comment na ko réaliser loko mais capacité à ko réaliser ngo ezati et muta ko sunganga pe azalaki te de fur et à mesure ko fanda na baninga ba yokoloba na ke non moninga na makoloba nga na za na moto moko za père spirituel nanga avanda kana Benin donc surtout ko sola na ko tchabina en contact pe akoya na ye a to futie billet aye awa sali consultation abongo so makabunyo santo ko zala bien ndeko mona ba ozamba ba rêve no tout ko réaliser bon na en réalité boye na soki na ma quantité que non moto na ko zala nganga na soki ka zaka peut-être pasteur kaka simple donc papa wana ya ki autaki Benin au fond tu kazalaki maître marabout ya monene pour foutre les billets. Oui, en fait, tu contribues à qui a un billet, il y a un baksa qui est tikalaki. Oui, il y a qui na Brazzaville, tu connais comment na ye. Ça les consultations pas rien expliquer pour ça na ngeza. Étant que kimbangiste. Oui, na bombaki. Na bombaki na za kimbangiste. Mais tant que yo sala makambo nyonso wana, conscience na yo, oyebe que za kimbangiste. Dans la carte un kimbangiste. Si papa la mena que na za kimbangiste mais en fait na kombaki na suka passer avec sous na désespoir. Désespoir papa. Tant que papa wana yi toki tala yepe esika zaki loger na hôtel na ye. To moni yepe to sololi après a fongoli chambre na ye. Tant a fongoli chambre noire na ye. Moninga na comme si ba yebani déjà a kotaki to aki biso misatu. Premier tour a kotipe comme tour na ngape na koti. Maintenant na koti a s'installer biloko na ye tout donc tant na koti na bia ici lipona na ye comme teka na ye bakati. Bon, na saleka na maîtrise parce que moninga na nga a travailler nga déjà mémoire que non nyonso ko yela yo zalaka mobali. Tant na koti pe na kata chambre na soli pe na maître wana na talisie a lobi na nga d'accord nyonso za na ko pese ko sala mela yo mais une seule condition c'est que loba na yo il faut kaka ondima. Nous sommes pour le ndima ngabi na kondima d'accord quand ce moninga ngaba kina zala vraiment esprit mobali na ndimaki na yebaki ba conséquences te tant on a ndimi première chose apesi biso apesi nga livre apesi nga na bag abinga mona la ta bag wana ngapa na zibak na tena musapi ça que na yeba inconvénient bag wana tu na yebaki na ngate na suka bag na tena musapi bag ya ko singa bag wana ça peut protéger yo o batanta surtout ko yela yo au mona elokoti na la tibak apesi nga na livre ma apesi nga ba air au fond na tangaka ba prière wana na soki l'air a prière wana koki et comment na moment ba chapitre moko tango zo tango conscience mo na zo yeba que non ça ko s'adresser na moto hein ba ve moko boye que non na cause exemple de tout ça la kabandi pour na ko makimbangis ezalaka te ko papa Simon Kimbangu no so ko tinda nga na ko sala te ezalaka ko ndima mais kune komaki likambo ya ve oloba na père wana zo mona ete kino nyonso oyo ko senga nga na ko pesa o tu yo ko na ko zana ngo posa yo po ko pesa ngai tango ba vione komaki na niveau na ke ko zong sa livre na so livre mususu e wana siko mettre zaki na nga très clair alobi na nga awa siko s'adresser na Lucifer yé moko en personne tango aloba na nga bongo depuis jour wana conscience na nga ezongaki posa na tika malabi ndongo su deuxième livre okozongisa société il faut tant ko ebani les anakati ni na ngope na ndako ma air tardif na fongoli livre na ngape na tangi et papa na banga kité na sala ki PV et na adressé ki na Lucifer tango na s'adresse na Lucifer na sali EV que non na kozala fidèle na yo nyonso ko loba na nga nyonso ko senga nga na ko pesa. Après tant na question que ça livre na bien d'accord mission na yeza accompli donc awa siko tika likaka eloko moko sala somantaba to kata makela to kunda makamno tout et aussi là tant comme erantaba déjà tant na ça qui vient Lucifer na nyonga ki makasi parce que ça qui ba minuit mais avant na sala vewana na sala ki na libondeli les papa Simon Kimbangu nyonso so komelanga papa eza faute na yo pona so senga mabonde na façon tout ozo pesa ngate bakoko nanga baza bangole mais jusque là na famille tozo kemba ka to mona biso clarté donc zaki na choix te donc na sala ki libonde ni moko ya kanda na adresse na papa Simon Kimbangu
après tu as sur ça les bonnes de l'ouana n'est que livre na salivé et pas Lucifer tant na salivé pas Lucifer na tant on a que ça livre na dès que ma na soma mouton ne c'est angana za na bon ko soma mouton te na kama ko sala kama never po na somba mouton te pona ki mouton wana ils a sacrifice ne moninga na pa ko menacer ngo te photo somba ka ko tiaka na problème ta uti bena musika kuna soko sombite ko sala mabe na boyaki e ko boya wana na bloquer ki ba numéro na ngatu na boka ngo na toilette na zaki na posa na ko tata moninga tena motu susuté et na koma ko ya na ngape na l'église mais moment wana comme si na zako yesu église na koma ki na suki na ngai belé na koma kanga na ngai suki pona na bayaki na nga na mona ki bilaka ya papa ezo simbati mais so na l'église ba zako boa na ko ta pona zaki na suki taki na niveau na koma na mona art na comédie na mona kata suki ça va bien tena ya ka bon na l'église des fois na ko ba zo pima nga mais en fait nga zako ya d'une manière que non na komi na suka nzamba bomba ngai mais batu ba zako comprendre ti de suka nango na yako banda malade tala bandi malade et comment qui sous-souté tantôt ya boye comment ce ko même dans na butu au moins na mettre na yé a tout nos rapports sur ko manta ba journée donc au fond da bona usana na musalo mona ka mettre nga bimi mais na saki un peu na maîtrise na sako ganga te na paniquer bato na kanga eka nzoto tant na bandi malade alobi na nga soko opesi mouton te to opesi mouton te na bala so mouton après tant que comme na comme bela ndeko bananga vérité que mouton na ndeko zo banga wana ezape na ka mouton et soko pesité c'est que ngana kozwa ka yo moko na saki na maîtrise chaque fois era mabonde na so bonde la kaka na lobaka papa Simon Kimbangu ce qui na comme na niveau eza yengo te ngena comme na niveau oyo nde tant na malade eko koma makasi malade zeleka ka palina typhoïde mais na ba hôpital malade za ko mona ti nde tant tozaki na baza villa wa santé aussi makaka te nde mama bengi po mama zana kisasa mama bengi biabi kotina mbongo yesi matifu bozongisa ye awa ngamona yeba evolution ce que zo likandingi ningi pona bana ko loba te na liaka te na melaka mai te de batianga na kano na kendaka ngamoko na bakwa parce que taiza la ki penza bien te na comme le même jour na comme na kisasa na kopi na hôpital la mama yim tant le même jour na comme ki na kisasa na zako yebatiki na zana kisasa na minuit nde na komona papa Simon Kimbangu ngangani ayi kotalanga mais tant papa Simon Kimbangu ngangani kotalanga na bandolela parce que na salle tozalaki ka bata malade kaka na exigence kuna bagade malade bazalaka te tant papa kotalanga aposa nzi pemela mbetu nanga na bandolela posa na simbe na ko tsomba loboko te na lobika na lobaka ni tango na zaka makasi papa mone niveau tikinga yi parce que osukanga motemo so ngofungola te space muteme minga na kote sina bandako oyo ntango papa talinga alobi siko awo miteki siko na kosala ndenge nini alinga na bandiko lobanga bite papa yo oza na pouvoir nyonso alobi oyebi yango bi papa na yebi yango ezaka kozanga boyebi ememakinga nde papa lobaki tito kende na biso kasi oliso na tiko ba kozwa to kende na biso nde na kiti na mbetu meta na kiti na mbetu na santé to komi mibale nde na komeko londa tiko papa si te bimi na hôpital et tout ça qui a papa Simon Kimbangu nganga ni papa te bimi na hôpital ya mama yem na moni mama poso ba mama to kena papa Simon Kimbangu nganga mais mama so comprendre te tant to kena papa Simon Kimbangu nganga nde kuna na ko mona makambo ebele ona mona ki tant papa Simon Kimbangu nganga ya kozwanga mais tant to bimi na l'hôpital papa lobi nanga au fait atalinga na sima lobi yo au fait ozana nyonga carte et pas to so kende kuna ba ko beta yo oyebi alinga na banki na bien na zana nyonga carte après papa ko zonga sanga na hôpital abi nga ko banga te tana zuna l'hôpital état échanger les sous ndé na ko sisé pa mama nga na zana nyonga carte après na kosi mama mama to zonga na biso ndako na komi na nga bien yo muté ta ozana ngo za bien te parce que na zaki na ba sonde ba tsenga ba sonde partout to zonga ndako na insister pa mama po papa lobaki azoya sungana koma ko banga surtout vandika na hôpital bakoya ko zwanga de fuka to bimandako nzambe pa salaki allez mama bengi tante nanga tante Sylvie Nzanzu asali programme que non en tout cas lelo ka photo bi hôpital mama binga se mabo hôpital to kende na biso kankamba parce que yema ka ko insister boye mama binga pe na mona ngo flou nzambe pa sali mbongo pe mona ni mangi mbongo basinga ka mbongo belé mama futi mbongo le même jour pe to bimi na biso mais to saki mama mikona mama yema to zongi ndako le même jour to zonga ka ndako tant to comme na to comme suka kana minuit papa Simon Kimbangu na yaka tant papa aye na poko na butu wana aye ko zwanga
alobi makamba carte nga bingeta papa na yebisi mama ki nazana nyonga carte ba futi nga lobi na yebisaki mama papa zwinga to bandi okende na nzela pazo banangai omono tuko miteka nga na zioka parce que to sala makamba ebele faut to sala na yango kaka na memeli yo awa nde balingaki bakena yo papa bandi ko yemoko papa si momo kangani azonyonga alabi bana nanga bozo comprendre ta na yebitena te bino ndenge ni na sana posa to sala makambo ebele mais bino bozo comprendre te nga so na yisa papa papa nini ngo sala na biso parce que tala to so kema to sala biso pe na mbongo ti de to sutuka be to comme la première poste tato comme la première poste basi meke ngani abungani na yi na tsalika ngamoko na moni bato ebena bato bakufa kala na bato na yoka kana masolo que non intel azaka na intel na komo mona bango baso banga na mutima na so comprendre que o izaye baso ko betanga na masolo ale ba barrage zaki ebele na première poste menga batuna kingati ale papa si meke mbango lokwa muta mataki na mbanza apa songiso na première poste alobi nanga yaka kana première poste wana to kiti na mwasi nechoki na maya sima ale na se wana ba prison ebele bakanga bato maintenant to kiti na mwasi osala kwa to mata na mboko soki lukengo mboko ezaka mwa likolo wana nde siko na moni ba nzeta mbili za ikone ebele bakanga bala mibali ebele bamuso baza mitakala bavandi wana ale tanto ko mwana papa simo mekanga na tuninga omoni baninga na yo na atara na mona bato musu baza mitakala bato suna bilamba mais mingi bala mibali mais bien papa na so reconnaître moto te habitala bien papa na minute na to vandaki papa comme ko tuna nga makambo na bana ko sala mais comme si na za ko comprendre te que na kufi déjà na mona kala to na biso na moi nga siko na zo wangana na so ba papa nga na sala ki bongo te papa na mona kaka mabele o to soka ya mabele nkamba mabele kiti ebimi na forma moto ebengi nga na kombo na nga c'est dit même na film na moni peut-être na film à dessin animé mabele nkamba kiti loka brique ngoko ya bu tango brique on ekoi esali forma moto mabele benga Yannick makamoni bosalaki na kombo ya maître wana makamoni ni yo salaki na maître ce qui maître ko na bosa me kombo na ye ozo bomba pwani ba bomba kati papa tanga lobika bongo mabele ngoto mabele pou ekomi ngo poussière ali na bando lela papa lo nina lo papa lobi nanga ko loba te ba fundio déjà papa lobi nanga nyoso sali na moni mais na zongi si yo po oteya baninga na yo teya baninga na yo surtout génération na bino bozo yo kate teya baninga na moni sika bazoya tango zo teka molimo na yo telesika basa ko kanga bino ngasko zo sala ngai pasi parce que na za na posa na bino na yaki pona na sana bino musala papa tanga lobi nanga o montala baninga na yo papa lambena tena mona baninga na papa binanga tala bien na zo mona te ni papa ko loba nanga yemo que non ba ozo mona oyo eza baninga na yo tango kozonga te alobi nanga tena tango zo binanga te ya bango mingi baza bana mibale me ba 550 na bana mibali na baninga mibali bakanga ka bango mingi bazolanda vi oyo bapesaka bango mbongo bango nyoso moni bango na tena sanzi tambilo mona bakanga 20 personnes bakanga bango ba chaîne mais bango nyoso baza mitakala bakanga bango ndina bando lela papa lobi nanga te ya baninga na yo ndeko bima na bimaki na comme ko se retrouver na sima ya résidence tana comme na sima ya résidence sika papa pesela rabato baton na tala boy papa mbenze me nazomona temple tina mona ka bato bakena ti côté zalanda ko siteki akala ya mabaya ni papa mbenze akala bato bilia ngana kanti basa bato moyimi bazaki bato kokufa ndeta bato bazubilo ko na suka nango etikali kaka ndamba koko otobenga na kisasa fumbwa na momu pukwa pilipili e bato bele bazoki bilia te papa mbenze ebisi bango bino ba famille bino batindi biloko kolia te etikali kaka bilia oyo de papa mbenza na maboko na ye azwi mopeko koko wana akati yango katikati apesi groupe wana mususu ndambu apesi yango akabolo ngo 3 ta azwi pe ba pilipili akabolo pilipili yango zaki musu ya vert musu ya rouge bazo aka pilipili ya pamba na fumbo na bakini kolamba sikonga place na zalaki na so bomba me na kona place kona approcher na tuna bango me biloko bokolamba ngo ndenge nini bokoliango na nini parce que kaka fumbo kana pilipili papa mbenza lobi abenge groupe wana tika like bina bango bino famille na bino etindi biloko kolia te
batindi kaka fumba ona pilipili et famille moko zango batindi ki même eloko te donc par mawa kaka ma ba position ko koyaka koyaka na makasa ndi papa mbenza loko te ka accès yango bango parce que eloko ezalaki susu te de famille na bango tindi kaka fumba kana pilipili. Allez papa mbenza azongi na ina sima akoti na kati ya résidence ndeta ngana tikali wana na komi komituna na bi donc bato ko kufa baliaka boye abia baliaka boye ba musuba konzi bilambe ezate na malina nkama musuba sokosola basoki nikozonga metango tala ka bato babata bo moite basoki nikozonga na bango tiba kina kulamba ni kuna basako kena biliane bato na basoki bafumba wana na pilipili baziango pekaka bake kolamba kote bakena kolamba lango nde na mona kiti apona tala bona moni bato ebele bakufa. Tant ça n'a pas ça n'a approché n'est comme mona maman na biso Belgique qui a Brazzaville a kufa pe depuis kala maman Hélène ndiye mutabenga abenga ibokila comme na ngase yaniki mais na animation na sala na baka bokila bolongo to benga molimo santo ni maman na benga na comme na sala animation ko bokila oyawa abado sepela abia papa mbenza ba yibisi biso kino ba yezo de biso mopa yango niyo parce que tout ça na posa protocole ka bolaka batu lo soir abina ka bolaka loso abina protocole to na mo mbali ya courage je peux le causer courage donc ça tombe bien bien d'accord ce que par curiosité na bina tamba na tanu ko tango ndenge ba ndako ngo iza na ko tamba na boy mamena bina nga bokila côté wana moni bato ba vandi wana papa lambe na tela boy bato ebele ba musia ko konda ba musia ba cicatrice apota albilanga bato otu bato ba bomaka bato na lingomba ce que bateli poison ce que bakile mbasu na lingomba papa kabola bango tiaka bango avandi saka bango aw bien bato ebele ba musia ba vandi na bifunda na bango ba vandi kaka ali moko zala ko na ayiko ba yo ne mopaye biso pe kala to zonga na biso mais bato bazo sono ko ba monanga depuis kala ndenge ni. Merci bandeko bana papa Simo Kimbangu bakabebele tozali koyoka na kati na lingomba papa Simo Kimbangu kiangani azali koloba tous les jours tozana kati na Brazzaville ceux qui bozali kolanda ba message ya papa Simo Kimbangu kiangani soko ozali ko comprendre te ozo koyoka onka na matoyi ya bomutu eza na biso pasi tango nyonso ozali kote ya biso ke to sala misala to koti na opération papa zali kolobela so mukolo to kolesa mokili apesi biso na exemple ya Joseph ndenge nini batekaki Joseph ndenge nini alimbolaki bandoto ya lobi na biso to lona to bokola mais to moni ba maman bazo ko benga ngo mercredi solution tango tous les mercredis ba maman ko kenda ka maboko pambate biloko ezali ko mema ezali biloko ezali ko lesa ba famille na yo ya yo mais yo mutu tala siko ndenge papa Yannick lobi na biso ke akuti batu konda biloko kolia elite pour famille na bango baya ko pesa ka eloko te or esika bango bazali batana besoin ya pe ya kolia yango wana ba mama lelo epai tokomi papa Diangenda lobaki na biso le 2 janvier nazo ko répéter yango makambo nazali koloba na biso ki batuni bino soki tozali lisusu te oyo nazali koloba na lobaki lelo na lobi na lobaki nyonso nazali koloba ezali ekanelo na biso papa Diangenda ye wana papa Simo Kimbangu kiangani azali ko continuer koloba yango wana ba mama ba tata bana papa Simo Kimbangu kiangani tozala vraiment tosala misala ozali ko sala ezali pona yo biloko ozali ko pesa surtout mercredi solution tant tozali ko tambola tous les dimanches kailo ankenda mema eloko ta eloko moko mema lesa ba weina bandeko na yo yango tokokende molai te pamba te tozo kotikela papa Yannick ye a continuer ko pesa biso pe ko leisa biso pe ko lendisa biso ye akendeki o bozo ko mona papa Yannick akendeki na mokili wana sikoyo ye azongi azali ko pesa biso mayele donc bana papa Simo Kimbangu tozali ko zonga toujours pona toyoka papa Yannick oyo nini ye amona kipo c'est très important et ko pesa biso makasi pe na moment to komi lelo malamu tozala na confiance à papa Simo Kimbangu kiangani to pesa ye confiance ninga bi faites-moi confiance to pesa ye confiance tout azanango papa Yannick na kata to kozongela yo okeneki na mokila ba wei mais esika yo nzoto na yo siko nzoto pa elalaki ezalaki ndenge nini
mais kana ndiko limbola po bandeko baka wa koyeba parce que kuna oke na bawei po oyeko makambo yo mona bawei yango yeko lobela biso mais nzoto ya yo sikoyo oyo yo lingaki osepelisa elali nango wana ezalaki ndenge lobela biso na oui papa Lambert tant nga azali papa yako zonga depuis na minuit wana nyonso ezali koleka na nzoto na nga ezalaki sungai te donc eloko moko na yako constate ere moko suna lobi na zonga to nazokende sika na butu wana so na communauté na bâtiment na moni na comprendre ce soutien ma de fait moi so sentir na zongi mais na ko zonga na nzoto na nga pasi eye makasi na ko katodona na komukata motema des places on attend na zonga qui avant de continuer ko visiter basalo wana des places na ko zonga pe ma pe changer ki ya na minuit maman ja ko benga nga déjà Yannick kokanga motema te mais tant on se maman na so parce que nazaki na sama kona maman zo ningisanga allez eloko interpeller kinga na moni koko na biso ya mwasi a telemi akangeli puta mais zaki na mwa likolo asolo ba avec force arabi yo soko kufikaka na kozwa carte ya mondimi na teni nanga na kono kubwaka ngo papa Simon nkama po trop c'est trop nga na kangami na musala na ye ti lelo nga nazo sepela te na kufeli bana ebele yo za koko nanga liboso fo sepelisa nga okufa Yannick so kangi kaka miso pandenge pe mezo sabo na ibi kozo kufa mais soko kufi kaka nga na kozwa carte nanga na ke ko tumba ko liboso papa Simon ke mpena ko samba soutien za sumo ndimiti siko na komaki na culpabilité na se baté na za wapi o azoloba aza nani mara musomo na sungi na l'hôpital mais so ke na l'hôpital kaka bato balele na bambetu osuka bonso bakomi balimi donc bato no bazo kufa mais to tambola ka nzela moko mais okolobisa mutu te na komo comprendre nga na sasu na mokilité parce que na minute na kokoma na nga na mama yem na minute na kokoma na nga nkam na minute na kosala nga to wa kisasa nyonso tout mais tandis que na za malade de na comprendre que nous na kozala sosuté ali tango na zongi siko tango papa yi ya lokwa mutu moko za ko lukanga tanda ko mona pasi mo mukangani ndi papa lobi nanga au moni place balaxi wa ko kabola lo so ngabi ngete papa na moni balaxi nga déjà pona ndimi tango na moni ali na yoki na baba na baba chambre zaki na kati kuna loka mutu moko azo yeba mais vraiment ko boye eza ko interpeller nga likambo na zo yeba penza te par curiosité bata malade bazaki tellement ebelo ba kufa déjà na komo leka ba on senga esquisse tina komi kota suka mais kota on ko bime komi lokwa na kota ndako ba angolais na nkamba neso bima côté ya nini ya mama Mwilu restaurant ya mama Mwilu ndene ko mona na kata chambre wana mutu moko azaki lokwa libombe mona mwasi suki ebele na ba mayaka na manzaka na so yemba kitoko après Nathalie na kinga bi awa siki bakanga bata maboma ata na leka benga papa ko leka te yo ne batindi na pesa message na bi mutali bomo na pesa message na négligent ngabi na yaka ko kimati après na zongi sima mama nga lobi nga talanga yo yebinga ngabi te na yebi yo te na so benda bilinga bi en tout cas na yebi na nenga koma pendant loba ngabi en tout cas na zo reconnaître yo te. Merci bana papa Simon Kimbangu na kanisa na message ya mama na biso oyo yo monaki to continuer yango pour être ali très important na biso bato tozana na mokili tozali ko sepelisa na nzoto toyebite besika to kendaka yango balobi ke to bongisa déjà esika à partir de awa bolingo mibeko pe misala kuna na bawei ekozalaka te tango sozali koloba na biso ke mokati mbila oyo akoyaka na tongo ye mutu apesaka leçon na ba oyo bakoyaka na après-midi papa Yannick ye azalaki na kati na mokili asalaki pe tomoni ke na tellement pressé ya kokende kozwa eloko nzambe azali kobongisela biso mosuni ya kitoko mais ye abweleli kaka soupe toko continuer émission na biso po ete aloba na biso mama oyo ye amonaki message ni mama na biso apesaki po ete yo nanga toko kolanda message na yango pona kokende molai te na kosenga na équipe technique ya kati ya émission masolo epai esimbami na ye moko papa Landu Afonso batela biso lo yembo oyo ekoteya pe na biso pamba te banzembo na biso ezali matei na biso atela biso nzembo ya kitoko
po ete toyoka yango eko kote ya biso sima nango nde tozongi lisusu na deuxième partie ya émission na biso nakosenga na biso nyonso tolanda. Merci bana pasi Mokimbangu kiangani na kanisa biso nyonso to wuti kolanda loyembo moko na moko alandi yango na mato ya molimo a comprendre nini oyo le bomina kati na nzembo wana nde na kosenga na biso nyonso na bino na ngai tolanda mama nini oyo papa Yannick amonaki pe message na ezalaki nini pona kopesa epai na bio nanga ozali kolanda biso na sengi na biso papa Yannick totikili malo. Merci papa. Tant na mona ki na ba ndako wana ezaki bakanga mabende même mutako fongane pour tellement mabende abimi na yepe après tant na insisté ki na bi anayoka c'est que aza mutagiste alobi nanga talangai oyebi ngai na talie nazo idée te abi talangai bi yo yebi ngate asoka kitende ninga na yebi ete ne pas les hommes ça n'est pas moto ni regretter benga na yebieti après na telier bien na forma comment na suki na biloko na nzoto en tout cas na tikeli ko mona mutande ngolati après le binanga aseki mais tant aseki azaki déjà ko lela pourtant azako yemba azako lela azaki déjà ko lela mais tant aseki et seki le moko ya sengo penza te aseki le binanga ani asali boy aningi sabi nga sœur Marie Bissam après na tavandu sui Sœur Marie Bissam oyo wapi oyo kaka toyebi oyo asepelisa biso na koyemba bayemba nzambe ou bien Sœur Marie Bissam mususu oyo yo monaki ezaki nani o nga na monaki eza Sœur Marie Bissam kaka koto po azala kaka ye moko et papa Lambe na depuis Sœur Marie Bissam abima na tie ko za chance ko mona na misuti na za ko taleka na télé mais ba bosona mona ye en face pe na zo reconnaître les sociétés pour akondi suki komo telaye moni moto abimaka te na kati ya ndako asalaka na ndako ndenge akomaka neti moto azobe apale mais aza na ye azoloba na ye alobi zanga Sœur Marie Bissam nga lobi mais yo ozalaki mbangisi te okomi awa ndenge nini mpona komozonga suka mais foka bakimbangisi bazala awa siko ye na basuki ne mpe motu poli aye kosala nini awa alobi nanga aseki alobi papa Simon Kimbanga yoki ngai mawa pona finga ki yeti mais awa ngo ezali wapi parce que ceux qui nazali awa pona finga papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu te awa ngo ezali wapi oui awa ngo nde ezalaki na nkamba donc parce que to ezalaki na nkamba donc to loba actuellement Sœur Marie Bissam aza na nkamba malgré azana ba condition o esengeli penza te mais azana nkamba parce que a insisté abina finga ki papa Simon Kimbangu te nde atongeli nga ndako mais ndako yango alobi nanga pour ça kasi otala alinga pe na kobanga wana na tali na poni studio moko be ya kitoko ya bien mais ata eloko na kati zate mbeto te drate kopo te eloko te après nga na tuni boliaka aseki kaka après c'est une réponse te aseki kaka alobi nanga yango na te le plus important alobi nanga tana liboso kuna omona banani après natali boye liboso ya résidence parce que tant que tozaki na nkamba na saba we bandako mosusu ezati temple ezomwana te na moni kaka bato ebele bamosusu balala kaka libanda bamosusu baza na place kolala te bamosusu batenda kaka makasa nde balalaka likola makasa mais bamosusu baza na bandako na bango nde ntango natali na moni basanti ta mangolo na moni bana mibale bazosolo mais bana mibale nazalaki mpe na esprit na idée na bango te bomoni bandanga bino bato basala na moni bana mibale bazosolola mais bana mibale ya mikolo bazosolola bien bana mibale na mibale eza bandeko na nga bakufaki liboso na nga parce que bon idée neti nazonga na bunzoto na rezoni makambo ndenge ezalaki kolekela mais ye ezalaki bref abina nga bandeko na nga bakufaki eza nzambe ye moko moto alingaki bango baya awa nzambe asalaki bongo mpa tala kondima na ngai me nga taki naza kaka moto na mitiaki na place na bango nde susi moto ebomaki nga oyoki après ayebaki nzembo wana naluka melodi yango na ndenge to depuis nazonga nzembo wana eyaka te me na nzembo wana ezolobaki no papa de longo naza kobenga yaya amoni ye me yaya aza koaproche ye te mpo na nini batiaki ye motu polele apetaka kati nzembo alobi
et pourtant ngai yaya ngo na moni aza moyindo mais siko moi na approcher yaya izati mais papa Yannick tant yo moni maman na biso maman Marie Bissam parce que biso to benga makaba maman to kopesa ye respect paix à son âme et puis bandeko o bazali kolanda biso surtout ya famille bozwana ndenga mabete pambate yali makambo ya moni oyo papa Yannick amoni aye koloba na biso po ete to pesa ezali kopesa na mayele yali te ke poto to sambwisa beto le mabe pona famille maman na biso te ezali pona ndenga mabeto ezali kolobela banzembo na ye mingi ya Yesu mais tango amoni yaya yango mais yaya yango ezalaki amonaki siko nani amonaki papa dalungana donc tango maman Marie sama na koyemba ndenge bayembaka yaya Yesu donc ayebaki ne Yesu ayebaki Yesu te donc papa dalungana c'est-à-dire azalaki nzima yaya yamasa ko benga mingi yaya na ngai Yesu mais soki ntango aye amoni yaya yango mais eza impossible bakutana parce que ekomi trop tard abini yaya naza koyibetela tolo namoni yaya mais condition bakundelaki ngai ezosenga te namona yaya yaya ngo nde abandisi alelaki tellement ebele ale nga mpe na bandolela ntango azoloba apa alobi na ngai et pourtant ngai nazalaki soki nazosambela naza kozala na suki te naza kokanga kitambala fale bakanga ngai te kitambala soki azotuna nga nana alatisaki ngai nga biaski yezo ngana binga ngana yebi makambo na bino te alobi na regretaka fale pa batika nga mutu polele fale bakanga ngai mutu et ba charge auto batienga fale pa batienga ba charge oyo na kokata ngote gilet ezate na kokwaka ngo pe longwa oyo ezaka ba charge et peut-être ba pesi ngai ndako soki na mona ka Yesu soki na mona ka yaya naza ko benga ye papa ndunga so benga ka yaya mais tant que ba yaya du coup et l'on appelle le gars bima le temps où il y a zo loba tant que zo tala boy parce que na résidence papa me fuma banza za na résidence tant que zo tala tant que zo solo na yi tant zo tala kuna te mona pas de longa na yi wana kuna sani na bato mais zo laksaka ka yaya yango abi kono so bakunda ki ngande ezalaki malamu te mais le cas ba pesio sens au monanga donc eza occasion kene ko yebisa bango pardon batinda ngai kitambala abi moni awa tant honneur beta biso nyonso to bimaka mais ngai na bimaka te abi moni bato ono so bakena kopesa papa Simon ki mangangani honneur on a Marie Bissam ayo bene biso ke baka papa Simon ki mangangani parce que a prononcer te bakena kopesa papa Simon ki mangangani honneur ngai na kindaka te po ina za mutu polele soki na biba ko kanga ngai yango na bata makaka awa moi ndenge na komi suki nanga parce que perruque zaki ya noir je me souviens mais et comme on est moi rouge parce que chaleur parce que abimaka te dans le bikini ko yibisa bande ko ngai batindela ngai kitambala awa parce que ba konsu to sana awa yo monaki kolia na azana maragenda ko me kolia pe ya pasi de ba ko pesa kama sa numéro ya cocotte ba ko kotela kai na nini wana ce qui va fongoli parce que ya ko bimate moto za polele ba kotile sa ni kolia pe ya pasi mais ba yane bazaki na ndako te ba yane bazaleka kalibanda mais sœur Marie Bissam nde azaki na kati ya ndako ba condition ya yana ba vivre kande na yebiti mais condition on nga na mona ki na misu na nga na moni ndako ba chape na peinture bien na carreau mais ezaki ne loko na kati ya ndako wana te ndia moi insiste que no yebisa famille na ngai batinda na ngai biloko après tant na komi ko zonga na bi kasi na zonga to na kabola ka batu loso nde tango na komi wana nekuta na mama Helena lobi papa yo kende ki wapi juste zo lukota to kaboni bilia bilia esili etikali kaka madesu donc zo madesu olia ngai pe na vandi na sisa na madesu sote na sisa na madesu nde sika na sotaki nde sika na ko mona siko koko nanga azo luba liboso nanga ke yo soko kati motema nga na ko kata carte ene ko za tini ko tikela ngo papa to na ko tumba ngo na kusambe nanga lisusu ti attention na zotala koko azoloba nzoka nyonso koko azali koloba papa Simon ki monganga ni pe azaki na pembeni nanga azoyoka nyonso koko azali koloba ali koko papa Simon monganga na talingai ayoki ne koko observe koko alobi atayi sininge batanga na nintanga bakenda kuna na oswe maka papa koko akomi ko raconter ye ali papa Simon Kimbangu ne ti soka yoki mapo ya zanzambe mais sikoyo ozoloba koko na yo azalaki nani kati na lingomba oui koko na nga azalaki nkole papa na bango nde papa Didimo koko Didimo ba papa libe ba yebiye
yetang papa nangenda kendaka kotala cimetière papa Simon Kimbangu azaka na posa ya croix de sika ebisaka koko ya ba mama alobaka na ye keno arrière grand-père na biso alobi na papa nangenda esenga kaye parce que azakosala na onatra parce que koko azaka koloba nini tata nango tazakosala na odala atika musala na ye po alanda yo apu yo na retour obomaka nga bana koko azaki penza na esengo taki na kanda leta papa nangenda azaki na posa akende na Lubumbashi kotala cimetière papa Simon Kimbangu azaki na posa ya croix. Mais ce que muta kospesa croix azalaki pona tango ezalaki pasi nde koko ya ba mama lokola azalaki kosala na onatra ko soudé di papa nangenda lobaka na ye papa na koko na biso koko didi mo andime que papa ngana ko soudé croix ali papa nangenda lobi na ye tante ba ko kanga yo ya muta didi mo papa parce que koko na biso na papa nangenda koko nso azalaka mokolo ali koko nso bité bako ata bakanginga ikosala eloko te koko nso na mutu makasi asudaka croix wana papa nangenda kendaka nango ni kokanga bakanga siko tanga bakangi koko mobali nde bakangi na koko na biso mwasi sakolo baliboso na dodo ka bakangi papa na ye bakangi na bana koko nso pa kendaka kinkolo na papa na bango donc zonga kindi so comme ko rencontrer loko na papa Simon Kimbangu kino biso to kanga makina papa na biso mais papa na biso tika ki musala pona yo mais yo zo sepelisa biso te mais papa yo ki bongo de ça qui passe papa talingai tant papa Simon Kimbangu na talingai na pe na talier papa zaki na sengote na maloba ko kwa bimisa kinda lobaki nanga zonga na yo mamele na pesi ngai sani siko tant papa lobi zonga no papa kei na ye mais miseke moko na monaki tant mama zo ningisanga kana no komukata motema mama zo ningisanga Yannick ça lokola a remonter nga zo finanga ye Yannick mamele ne peut qu'on soro bananga Yannick m'a desu liati c'est comme quoi deux vies au même moment kuna mama zo lamusanga Yannick bazo remonter nga et kuna mamele zo pesanga bilia de temps bilia wane kwei mama réussir na o nzamba sala kina mito na zonga tant na zongi siko na zongi na force et pas maman parce que na saki ya ndaki pena makana comme le mwana même ya 2 ans à cause la makasi mais force na la moki nango maman comprenait que zaki loko mususu parce que la moki na force ali mama kanginga na nzoto de dipuwa na zonga na ngai tango na zongi na ngapa na expliquer koko na lobaki te makambo nyonso na lobaki te pe na simbaki kisi na lobaka te na kino kotandaka na lobaka na ngai lokote na kanga na ngape ka nzoto eloko na yebisa bango ka no kote na kei na koma ko sauter bango parce na yebisi su koko kino na sala ki be pona boye akonyonga akozala vraiment déçu aya ko yeba ngo après tango na ke ale koko lobi ndenge ko yebo ni tante Sylvia lobi bo pesa ndenga moni boye ndenga zonga be to tika te wana akozonga susu to ke ni barama ko nkamba de sikana vana ke ni nkamba de baba pasteur ya paroisse bayaka na saki courage na tubeli na ngai ba futelinga pe carte ndena yaki nkamba tango na yepe nkamba le même jour na komanga na nkamba après lobi nango na 12h fana kutana pour moi retard et salemaki na sala susu crise parce que na sala crise parce que maître na ko landa ngai tina nkamba maître wana na mone longo ne tina nkamba à côté parmi quand même ko resiko ya kokota tanga kota bina ngai yo na singa sacrifice ko pana nga yo komi awa ale nena ganga na kwei tana kwei surtout bakimisinga papa tele na lobby papa bazo senga ngai mutu papa lobi nanga kopesa na mutu te azosala azokosa kaka parce que tango bango noko langa témoin oculaire azali papa lobi kopesa mutu na sina kanga ki déjà nzela pe papa pesinga mai na lamoki nanga papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu abi nanga kopesa na mokili baza kosakanela oui papa Simon OK yo moni na mokili wa na mokili mususu ene ko mone susu ninga na koyaki tant na koyaki sikote na kama na bimi l'hôpital ndina bo moyi boyi ndeta na koyaki parce que maître na kinga tina nkamba tant na koyi na nkamba de besoin résidence bakimisinga mbango mais mambo ka zakona bi ndeka osala boyi akomukata mutema ndi bakimisinga mbango papa zaki 12 parce que libon tamba tieka amen libon de la 12 ngana koyi maître wana yi attends bakimi nga papa asambeli apesinga mai alisi papa nga bazo continue ko senga ngai mutu papa lobi nga te ko pesa mutu te parce que na sina kangi déjà nzela ala pesinga imai na zongi nanga ale poisi ko malado tout bimisela ki bambongo ya ko bimela sikondi na nkamba sikondi na ko mo bela sikondi malade ya solo mais ozaki na hôpital militaire na Brazzaville ona mama yem ezeleka ka ba formule donc papa Yannick na ko kata yo te ko limbisa ngape bande ko zali ko na soto ko limba mo muke donc nengi ozo yana awa na Brazzaville na plateau nengo zo mona papa Simon Kimbangu kyanga na vandi azo vanda liboso wana donc na mokili bawe omonaki na monaki ka ndingwana donc na mokili oyo susu ya biso pe ozo mona siko na mokili bawe a changer bilongi nzoto na ye forme ne mais mona comme papa d'engenda
et mon papa Simon Kimbangu ouais liputa mais comme si na mona kana ba photo tant que tel ozo bakino ezano kayi mais mutunga na yebaki ezaka papa d'Angenda mais tant que tout le monde oh papa d'Angenda mais forme wana même lamba même démarche même geste ezaka kayi de autres sont mona tina saba oui azani kana forme oyo voilà de temps na zongi mais makamusuta on a ko senga bolimi si kaninga papa lo bena na saba we no hôpital na mama yeme no na tia baninga nanga même maman e ko sala matin on e ko mona siko papa na bo moyiboye papa rapite kaka même likambo kaninga lo bena na saba kufi tant peut te coûter les jours on a tout dans la résidence dans le binanga tia kaka baninga na yo parce que makabeze belé to ko sala na bino tia baninga na yo de yango no moni papa la ben la majorité baninga nanga ta na zongaki ngana na belaki liboso bango bazaki na bango en bonne forme maintenant na ko yebisa bango bon yebiti ni salam na ki bango baninga na ngato meko na bango to bakufaki mako liboso akufaki na ko lo bana famille teke mwana mne ko luka ko problème e bananga tant mi balé ko kufa lisusu ba mi balé be maki bango balé be bakufa comme ça likambo tata nzambe na beta pe lisolo pa mututé et bika soki na moni makama ndengona asambela kaka mais maman alobaki nanga ke non ozonga Brazzaville ezaki vraiment na isengote parce que na zo banga peut-être mettre wana ko landa lisusu mais comme ça na ko nzima papa alobaki na iya awa na Brazzaville pour na sala mosala yango na zonga na Brazzaville et depuis na zonga pe na lotaka ndota mabesu sote o tanto na mona ka soso eloko te donc o papa kanga yango na ndi kanga mangomba eza ebele mais toujours que tout ça ressemble à tout ça du moquet zoto kilo oyo nyonso bazosenga bango ezotala bango te me mokolo asuka nde eyebanaka mingi bayaka kolotisa ndoto oyo naza na bilamba te oyo nakoti nanu te mpona nini ye moko ayebi oyo ye azangisaki ntango yango oyo nani makambo ekweyeli yo te landa oyo bazoloba na biso banganga nzambe tolonga mokolo wana. Merci papa Yannick na kanza touti kolanda yo vraiment tonazo landa yo na bokebi nyonso ezoko ningisanga na nzoto pamba te na mokili valeur même kolo yesu na tango ya kala bato bayebaki yete ozoko imaginer que babimisi kolo yesu na Barabas mwana nzambe mwana ya nzambe mais bato basepeli na bango baboma na bango kolo batika Barabas muyibi wa azaki kosala mabe na kati na mokili ndenge moko lokwa tozali nango lelo papa Simon Kimbangu nga nazali kote ya biso tous les jours kilt nyonso ya tongo bandeko na ngai to landa message ya papa Simon Kimbangu kianga elelo oyo yo bimi ke oyaki na mokila ba we ozayo moko te bazali ebele papa biso pendant 5 mois na période ya Covid bate belé batiki biso et bate belé bakotaki na koma bakimbangiste oyo bakotaki na koma bakepe na mokili wana bake komona mais soko bengi bango baloba po bateya biso po toza na bato toza na kati na mokili mwa lolendo ekozalaka mwa moke na nzoto na koloba ntango nango nano ekoki te ezali esengo mingi tokopesa epai na yo pamba te oye koteya biso na misala oyo tozali kosala yango wana tokende kokuta kuna na mokolo tokokende biloko tozali kopesa yango tokolesa mingi lelo tozokomona na kata nkamba bazokokende ndenge namonaki mama na biso moko tokozalaka na ye papa na ye aye kolotisa ye ke atindela ye veste elamba namonaki asombaki costume ngamu na yaki nango chemise bapantalon bake kotika na papa Mbenza mais ntango papa Mbenza azozwa bilamba wana mbala moko ye aye kozwa bilamba na ye otali yango nga na mema bilamba mosusu na memaki ya ndeko na biso mama na biso aza na Paris kuna asambelaka na paroisse ya Blanc Minil na kotanga kombo na ye te mama wana abungisaki mwana na Paris mais apesaki ngai susu bilamba ya mwana na ye na ya kotikela ye na nkamba
même kolona komaki nango pa ya papa Mbenza na fukami na bilamba na ngai nazo kopesa papa Mbenza bilamba wana alobi na nga mbala moko oh mais ozomona te mukolo nango ye wana azozela bilamba na ye papa Mbenza alobi na ngai ke bilamba oyo kotika tala mukolo nango ye wana azozela po azwango donc papa Mbenza akendaka kotika ka biloko na pa ya bawei donc conseil surtout ko pesa na yebite soko sozwi contact na ba maman na biso maman Marie Misambo pamba tata ni maman na biso nde c'est vraiment kili ba koloba to koloba kame likamsu to sokango sérieux nenge asengaki mouchoir de tête na biloko kolia biso zana mokili toko ko sala yango bako ke netika ngo na nkamba yango na kopesa nanu yo moko soko soki contact na ngai na yebite pamba tenga to kutani na yo tozali ko sala émission pona ko pesa kaka na ngai na bande ko zali kolanda biso poto ko yeba et puis soko soki contact réaction na bango ezali nini oko kolobela biso poto biso peto ko yeba démarche oyo salaki. Oui papa Lambert ngana depuis na zonga et sila quitté pe sila kate cher parce que na lali na mona tu sais amara misam image wana zongela nga kaka keno yebise bande ko na botikela nga fula na biloko kolia et depuis na zonga na mona ka makambo ebele mwana to koloba na tana émission mususu mais ya ser mara misam a insisté ki nazaki courage à kokomela mwana na ye ser rythme samo na quand même plus de 3 ou 5 fois. Mais au comela qui est nanine, au comela qui est lettre parce que ba poste peut comme il passe. Au comela qui est lettre ou bien na par na canal à réseaux sociaux. Oui, na comela qui na réseaux sociaux. Na compte na ya rythme samo. Na comela qui na privé. Jour en fait il y a quoi interpeller un jour à publier qui yena papa ne bazo sala bazasha des jours na comme on a que non adoko meilleur pas na ko komela ko passer na kina ba doute on se ba kotsa na bango mais tant on a mona na compte na ye na moni ba live na ye na tant za ko sala ba chana papa na ye de sika na commenter ki liboso que non en tout cas ça bien ne sala ba chana mais na ça nouvelle qui toko ya quoi annoncer na papa na yo après na qu'est-ce qu'on a privé de na komela ki na début à comprendre qui nani ti et ça qui moi mikolo ndika za ko analyser nani après aye ko répondre nga bien d'accord sikoyo alors quand on est d'accord après tant on est comme mona que non ba vision depuis quand nous d'accord et ça comme même ça bisi que non en tout cas les qui moi na yo andimi donc même ça ko tuna nga son na butu ndenge nini ndene ko komela les choses que nous en tout cas na ça déranger même la fois de na komelier même $1 parce que ils ont les tellement trop na butu ko la bon na message mutu miswana ndena komela ki c'est rite que non même $1 au tinda na bakimbangiste batia na compte ya bawei parce que si on a pas de payer ça des fois 100 fois kaka et sunga ka bango kono donc même $1 mais jusqu'alors alors kaka d'accord en tout cas jusqu'alors c'est rite azo ko réagir ti alors ce qui à côté la émission oyo ngana ça vraiment déranger naza déranger ce qui moyen ça ozo ba foulard même ya kala kaka ce qui bilamba na za oya tika aussi bilamba na ye na ba foulard na ye oyo ko pesa na centre d'accueil pa ba maman qui même ni pays oza o pesa ba maman afki et ko koma ata avec $1 ata mbongo akisa ça ata 200 francs au tin de la maman na yo parce que façon c'est ko lelela en tout on va ko supporter té mais pe eloko moko na sauter ki alabaki c'est amarabi azana pouvoir ya ko loti bino ndoto té pour na nini bolela kayi trop ti lelo bozala ma ya misu yango moya approcher bino izati donc ne peut pas l'empêcher na ko komba ce que muta kufi ce qui bozolela mingi ya ko approcher bino té ma ya misu kanga kanzela yango c'est mangala baki bango bazolela mingi donc moya na ko yibisa bango nyosu oyo izati yo le koza na ma ya misu té yango ni na lobi na yo donc le plus important otika ma ya misu kolela kayete zabilamba na ye na bilia otindela kaye et ngana za témoin oculaire na monaki maman na yo aza envie maga en chéri annonce azate mais maman na yo aza envie et ba we nyonso ba kufaka to kufaka te to za quelque part
ngongana soki koki bango nyonso bakozonga parce que le preuve en est que bato na monaki bakufa na bambaso le babo bakina bato bambaso qui prouve que non papa so bato tubela bakozonga donc yango to tubela nga soki na tubela kité mais bomoni nga na émission ote maintenant soki courage ya ko tubela le yango moni papa soki courage ya kozongisa nga pe en vie donc voilà c'est un peu ça. Mais papa Yannick ndenge nini yo ozoyeba kena na salle parce que na yebi terme sur ça que ndenge japot mangombe ezali belé dans ce place bango pe bazali na confession na bango religieuse papa bakendaka akene pe kotika pe tam sur pe ndenge yo lobaki mais yo zo ko insister que nanu basali réaction te mais kana ko limbolela biso réaction ba ko salela ngo ndenge nini to piso malo. Oui papa en fait na monaki na compte à sœur Rite Akomi Fondation Rite Marie Fondation Marie Misamo. Fondation eza nango bezo songa babola mais le plus important maman nana na zwe lo côté nankama na zwe lo côté parce que bando tu za ko se répéter kaka c'est na kuma lokwa na sana ngambo moko be quelque part ça dit son atelier loko za ko interpeller sujet na ata na mo so na tieka mutu aye ah ti le lo zo lo be lo côté parce que ti le lo na mona kaka bando tonela ndaka ngaka alobaka nanga kaka tilo ba tinanga biloka koliate na ko mona ye kaka mukola bimaki libanda mukolo o papa simaki mon kangani ayaki Brazzaville ngane bakite pazo ya Brazzaville mais jour papa bimaki na nkamba nde na butu nango na lotaki ndoto sœur Marie a terminé na couloir baso pepa bato belé mais na yebaki te ki papa zo bimana Brazzaville na ko tango etani nde na ko yoka no papa za na kisasa na ko comprendre que mais abimaki na ye azaki ka mutu polika na kuna ki abimi na couloir bazo pepa ba de belle bazo papa pas simo na kina makaniste que no bazo pepa ce que loko nini mais tant papa ye na tayo ki tant papa ye na kisasa ne comprendre na bouton notre qui sert Marie Misamu azo pepa donc c'est là que je comprends que non nano batinzele ki tambala te et batinda ki loko parce que fort moana les amagaza ko sekana ye azo pepa mais batinda ki loko te. Merci bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu kiangani bisono soto yoki peto landi lelo tozana na bonzoto papa dali côté ya biso tous les jours autant sur mibeko yo moko meka kolanda esika nini yo zali kokwela po ete ozonga na nzela et surtout lelo oyo toza komona na kwa kosa papa dali kobenga bandwenge balobela yo mabe mais bakuta yo na mabe te lelo bakoyi kolobela yo mabe mais conscience na yo soko sali na yo likamote comment on te mapacité pambate lelo oyo tokomi komona bandwenge batasongi bako préparer loko na bango malamu babimisi yango mais ezali kaka na mawa malheur na bato yo omonite kaka ko oyoki aliye po bandi ko panza oke likamone za ndenge wana te ezoko sala biso pasi okende ko se retrouver l'autre côté ndenge nini yango pona ko kende molaite po to sikisa émission na biso papa Yannick to uti ko landa yo to landi yo pe to landi mingi nde to ko senga na yo papa Yannick conseil nini okopesa na biso bato yo ozongi oyo kokuta biso na biso chance po ete tozala nanu na mai na makila tozali ko vivre et tozo continuer ko yoka malo papa Simo Kimbangu kiangani conseil nini okopesa na biso po ete biso beto kwa koyeba to bana ko ba précaution banda mokola lelo. Ouais, merci papa Lambert. Il y a que nango mingi mais na kozala bref. Le plus important na le biso ba jeune d'abord. Biso ba jeune pas ces amakasi. Ne pas se mutine ngana comme na niveau ya loi. Donc tout ça la makasi, tu ne peux sacrer na bolombe comme ça là. Malgré pas parce que diable a multiplié ba effort tout. Et le commune au côté na réseaux sociaux boye. Ba mettre wana ba koma ebele na ya vrai na ya lokuta ba musu ba koyeba ko lioka ka mbongo po azane nganga te musu azafu mona vrai nganga nde ngazo anga so na pesa ka mutu mene biti ninge komelanga si papa si nganga nganga na ya ka pete belinga pe na za bo mwete mena sina kufa na koma esclave na ye na keno salela kai donc ba ndiko na ngai surtout biso bezo ba kimbangiste to bosa na pasi nganga nganga nite azanzambe nzamba zanzambe. Et là, comme ça, on a koyebisa na ba noki mbangiste o bazolanda biso mutu no sakufela moto surtout ko kunda mutu na voile eza blocage makasi na bosa na kiamo batu so mutu akufu mona batie voile kuna balasakinga prison mobimbeza na batu bazana ba voile batu na ba voile bazana ba ndokite ba mona masumu te tandis que bino bakunda ki bango na ba voile
baza ko kangama mwana mobala kufi botie maquillage botie perruque baza na maboloko donc muta kufi bozo sopa masanga na enterrement na kuna bozo bakisa peine c'est-à-dire à défaut na yo quand même ikanda son zo makambo parce que na makena zo me bato bazo comprendre te mais eloko moko na proposé qui la fois dernière tout ça qui yé moko sœur Marie alobaka ceux qui bazo réagir te yo petit ndanga te loko ko bien mais na ko vanda tant na ko réfléchir na ko ba oui na ko comme histoire moko mystère dévoilé de sœur Marie Misam mais nazana ma soutien te ya ko réaliser film wana et film wana peut-être batu mususu ba ko la film wana ba ko s'interpeller donc ceux qui m'ont na moyen ko sunganga réaliser film wana papa Lambert aza numéro na ezali se bo contacter papa Lambert ko benganga ba film ezé belé nazana donc wana mais production et producteur azate ou soutien azate donc voilà et le gana lo baya. Merci Nakalisa bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to komi na suka émission na biso moyen to kende susu molai ezali te pambate to uti koyoka oyo azana mato ya koyoka ayoka oyo azana motema kondima andima mwana moto so baza kote ya yo baza ko peso mayele zala na mayele na yo pe batela elembo na yo yo tikala kaka zala na confiance papa Simon Kimbangu kiangani to pesa ye confiance ndenge mokalo ba ke faites-moi confiance ndenge mama na biso na tango apasi tango pase yela kiye papa Simon Kimbangu abimeli ye alobi na ye kaka ke Simon Kimbangu kiangani miracle solution donc aye ko pesa alobi apese kaka ke ngai ne nazali solution pona lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemi na zongi lisusu na équipe technique nyonso bande ko zali ko salisa biso to ko banda na sima na caméra esimbami na ye moko papa Landu Afonso na lisungi pe ya bande ko na biso bazali ko sala na kati na Afrique ya Marche to moni mama Adeline mama Fifi Ndongala pe toke na bande ko mususu na coordination ya ye moko pambate c'est la radio télévision Kimbangiste ya Christian Konzo pona wana bande ko na ngai tokoki kosukisa émission na biso te sans que to remercier papa na biso te azali ko sala poete lelo soki yete melengai na bino bebozali te papa sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani vraiment ndenge kolobaka mama présidente mama Rose Lukisimba mes respects mokonzi pambate na yo nde lelo oyo ngai na zui susu force ya koloba soki yote yango to pesi yo merci et merci na ba conseiller et conseillère na ye nyonso merci na bambuta lingomba et merci na kozongisa te na mama présidente générale ya AFKI mama Rose Lukisimba pe ba mama présidente nyonso oyo tozali kosala na bino mosala surtout makambo lutendele vraiment na pesi bino merci mingi pe longonia to continuer mosala pe na kopesa merci na bandeko ba o bazali ko soutenir biso ba yebi émission masolo lokola to ko bossa na kate mama Sele Kinanga papa fidèle ya Koreki Saint-Ouen mama Colette ya Koreki Saint-Ouen pe papa Paulin Tiloulou mama Rosette Tiloulou vraiment to pesi bino encore ba merci pambate na tango pasi nde bayebaka mutamalamu tozana bino toujours elongo tozali kopesa na maboko et puis maman pasteur maman révérende Kana Anne na koyi kobosa te maman pambate otikaka ngai te tango nyonso nazwaka ba conseil maman révérende na pesi ma merci pe bandeko nyonso oyo totangi bakombo te oyo bokobengaka oyo bozali ko soutenir émission masolo to pesi bino merci tikaite papa Simon Kimbangu kiangani azala na bino apambola bino abakisela bino apesa bino lisusu oyo ezangi poete mbala ya sima susu to kutana to sala musala kitoko nde to sukisi wana merci botika la malamu.